vis-à-vis à Félix Oizo quoi. C'est pour cela que j'ai vidéo dans internet. Voilà. Donc déjà dans le Nabutu, toi qui es na sokité. Soki wana nenga nazo répondre. C'est quand la soki parce que pour yo on m'a dit que pour boire les ayo pour deux boire les ayo. Ngai on nazo loba. Ouais. Tu as une question. Ouais. Yana bi soki ngai, soki te mais ngai na olinga to ke kuna na soki te. Ah ouais, on la soki. Comprends? Déjà ezangate eza montage. Omoni na minutes oyo de bandes à London TV. Guerre bandagi déjà, guerre c'est bandagi déjà. Ouais. Pour ton information, moi j'habite ma tété. Naïd ou bien Nabi ma tété, na obima pe ma tété. J'attends des menaces on a physique. On a osé. J'ai des audios. Yo, on aura pas net au passo la game tout. Et à mon qui est au 4 total au boko, ça na ma tété to ba yo. Au côté la bino, gaza mona masina. Et quoi empêcher na tena va na ma tété na va na tout ça na Kassavou. Na Kassavou na espace les corneilles. Espace les corneilles. De bandes à London TV. Yango boti makambo. Muto ko comprendre makambo oyo, oza na misu ya kati. Ba prophète so bazola nanga ba passer so ala so ba consulter nzambe na bango. Ba consulter nga les vieux oyo zo sala makambo nyo surtout baza na suite. Tu comprends? Ba marabout, ba nganga, ba tunyo so to benga mystique tout ça. Ceux qui va consulter ma bango, va comprendre que je suis dans les vrais. Voilà. Tu comprends? Naza na ba attaque moro spirituelle. Oh yakati ba kokinga te. Jésus-Christ m'a délivré. Parce que Mago, naza quand même musicien à écouter, naza quand même musicien à l'éloter. Voilà. De bandes à London TV avec des Bruno original. Amis téléspectateurs de DML TV Original, merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Bienvenue dans votre tranche d'animation qui est présenté par moi-même, M. Mago, l'apôtre de tous et le journaliste, autrement dit, Mobali Nzambe. Déjà, tu peux si Nzambe a péché biso makasi makokia pour se retrouver les choses dans mon colo lelo. Merci parce que moi, Mago, je l'ai toujours dit que là, la narolamka, et ça habitude, Nzambe na bolingo na bonté, azo continue toujours qu'on prête biso. Pema nabo moi, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. Pesa Nzambe, merci parce que Nzambe a battu la raption dans la mboula, pena souka ya mboula. Donc Nzambe a joué par exemple dans danger belé. Et mais na bolingo na bonté azo connaître du compé ça biso pe na bomo na retour biso ba photo pe ça merci et pas ya pongoto lendo munga baraka munga mapendo Jova Chikene Jova Jire Jova Shama et le Dieu parmi nous to pesi mbote sika orta la biso pito pesi merci ya mingi et pas seul et unique spectacle peine condamnation Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de mission référence na ya mbi moko ya ba artiste chanteur parolier mboka na kombo ya Orana c'est play. Tu vas séquer, mêler, tu vas séquer. Et ça, la vidéo, moi, je suis sur l'internet. Tu as habité, tu as une vidéo, il y a nidité, tu as une vidéo, il y a tu as sersta, puis tu as une nini, partie, il y a une autre, mon ami, il y a lobby, trop par rapport à la vidéo. Alors, le coup d'habitude, tu as journaliste, tu as une information à source, tu as tu as par rapport à la vidéo. On a vidéo, après savoir, on a Bamarambo eleki na musique na biso Congo koto stade de Martyrs akolu to soka koto ba préparer les biso silicoti et puis de la disque na bango aux dali na kombo ya tous les coups sont permis sauf les coups de temps mais to moni kaka era ba charmer bandi koto ba émission ba ta culture ba yeba lobby koto bango ba leki ba lobby de to moni vidéo na bimi to ba est-ce que za penza yé ou bien ils a été alors ce que ça c'est un play na bimi si vidéo yango ce qui peut za yé pourquoi vidéo wana ebimi Toursola awa l'émission le petit baba projet d'avenir il y a un mouvement na bango oyo déjà bazo travailler ensemble na bande konaye merci nandeko Bob Kokisa na prise de vie na montage Bob Kokisa mon bati ya papa Buka Kokisa merci na réalisation Yannick Youra produit le viseur les réalisateurs de tous les réalisateurs Yannick Youra produit le viseur merci na Sam Kunku le nécessaire bola molekebele mokolo ba 12 Sam Kunku de ballon de merci na Julie Castello merci na bande ko ya espace le Corneille na commune ya Kasavu ba venir banalia na coin Gambela il y a manger il y a boire mais awa bata trouble ba kota te bata désordre ba kota te pardon parce que kolo appelé mara awa mais Corneille et ça pour na batutu donc te pesi ba ngombo te merci na maman na puis assistante alors le on a invité un artiste et musicien na nga ba ba sepse les mango tous on to continuer l'émission de vidéo. Nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous nous regardez à travers DML TV Original. Merci Nayo. Pour nous, 38 tengi. Nous avons honoré en tout cas, on a besoin de 1000 de son.
kulutu na peso mbote sika otalanga 33 titengi wana chef abati yaba Jonathan Kiakou na peso kulutu 33 titengi 33 na peso mbote. Alors Orana, bonjour. Bonjour Mago, Mobali Nzambe. Paolier. Ah oui. Vous commento hein. Jamais donc natika quoi. Ah. Bana ko komani des soucis. Ya siko oyeli biso. Tana komika Jésus-Christ est Seigneur, merci pour tout. Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour tout. Je suis nécessité. Ayo maman. Ah, maman bien habillé. Merci. Nzambe azo bakisaka mwa moko na wezo zanga. Koza leader za kitoko hein. Nous avons posé kitoko mla ki babilo wasike koti. Makotika na vanda. Biso toto kemba. Biso toto kolanda ko mona nzala liwa se limbisa biso. Et on te continue à vivre quoi. Voilà, dans l'entrée de jeu, tu vas taper sur la carte DML TV original, abonner à DML TV Baotala. Salut, abonnez nous à DML TV original, c'est ça? Voilà. DML TV original, vous s'abonner à DML TV original massivement. Voilà. Tout le monde ça va vu. Tout à l'heure DML TV. Voilà. Là vous aurez information sur il y a Seden Play, artiste Nabino, il y a Bebo Abotamika Asikoyo. Donc il y a la voix qui caresse, il y a les professeurs de chant, il y a la voix diamant. Donc voilà, Seden Play yo. Et puis on a profité la DML TV awa naye bisabino mbalamoko, vous s'abonner à Seden Play officiel. Très bien. Sur YouTube nanga, sur Instagram, sur Facebook, page Facebook nanga, sur TikTok nanga. Donc Seden Play officiel. Les besoins, information sur il y a solo il y a Seden Play. Nako raté aux artistes chanteurs nangai avato sola. Na c'est pas dans la voix adorable, on ça va tout plaisir pour ton côté na biso. Ah d'accord, merci Mago. Si les côtés arrivent. On appelle ça kaka moi soupe moké quoi. Si les côtés arrivent, générique va bazo zelaté mais il fait bima. Voilà. Ils allent voir tous en kasavu bois. Moi no azana zemi. Na liboma mama na masina kuna kutenga na kola kutenga na zalaka. So zemi wana comme on a 9 mois. Moi na bota manayi. De l'autre là on te bata kasavu bu basa la soini ni bata limité basa soini ba ozela ba moi na te mais ce que moi na combien en terme. Ah bima manayi. Ils allent voir si les côtés. Donc mokili pena o bato ya mabe wana ba ozela te. Bato ya bien na ba ozela. Donc libota famille ba yebi ke intel azana zemi. Bato ba yebi na bango te. Donc si les côtés arrivent. Voilà. Jésus nous a libérés de la prison des Messindiens. Nous sommes sauvés. Oh, Yawalongoli bisona monsala ya indien. Nalimete. Oh, donc voilà quoi. Si les côtés arrivent. Si les côtés arrivent. Inspiration et tu as pris. Yawa. Alors on fait na monsala ya Messindia. Indien na bendia. Bon, naza parolier, naza artiste aza lokola nzambe azalaka ya te o nzambe ya ba malgache o nzambe ya ba français o nzambe ya ba congolais nzambe ya ba tchadien nzambe azalaka ya biso tout. Comprenez, artiste que je suis, je me suis inspiré na ba faux patron nyonso to ba patron oyo bazwaka ba travailler na bango bien te to sali musala nini amono kaka sala kuna donc na moni yango pa ba indien. Il y a un s'inspirer bon abino donc ba indien voilà surtout le roi ça na limité les ba indien baza bato yo bateta ba travailler bien té voilà inspiration ne utaranga wapi nakina usoma bilo mo na pas ba indien makende ka ba no soma ba rallonge mobo ndeka bato batelema na comptoir na bango na bazopesa wa pesa tozo zelati on va mettre indien wana pesa mbeli moko pesa karaf moko pesa bigi moko pesa ni moko ne basenga wana oh Joana pe akei mwana kati kuna so tala na biso so ko tama ngaza ba indien na kota déjà edmane mwana so termine e bandeli wana otali kuna na kati kuna entrepôt mo ya munene depot mo munene ba tshaka na ba escalier ba to ba okinozo so tanga tindi mutu wana pesa biki moko pesa ni moko pesa kai moko pesa mago moko pesa ni moko pesa Jonathan Sinani moko pesa Basile moko pesa Kiakou moko pesa Bob Kokisa moko donc ya ko teka na bino pesa montre moko pesa ki Joana sikoyo akizo sikoba biloko moko basengi wana pas misengi a matin escalier jonga poyi escalier tellement bien te akoyi eleli kuna siko bu indien ayoki webika tal so ngana zaki pena indien wana ngana telema
mais ngana tika na ba client na kepe na pas John nga pas travailler wana ko yaki na tuni nini ko na telemisi obi ka tuna nini kuna yoka jonga patron na ko ko nini pesa big moko pesa ni moko donc akipete ce qu'on a fait ngala mais c'est pas l'humanisme ça vous comprenez mais muto ya za inhumain comment travailler na ko yipena makasi ni to monitor regretter ko to gagne ah papa yem dans na kati kuna la ne buda tuna ekipete zaka pesa bi o ko nini John abi patron na ko ya pesa big moko pesa ni moko pesa mbeli moko pesa moko oh donc ekipena été c'est-à-dire ce qu'on a vendu ngala bi ah donc ba indien vous prétendez ba to boye do yazo tala indien wana otala ke ko mo ko ko ya ne wana italiete yaka na biloko moko asengi wana yaka na ngapesa batu donc ko ya soko buka na soko ko zoka zo pa na s'inspirer soko ngala bi ah ba makambo to monaka donc bato ne ba traitara batu boye na s'inspirer sur en tant qu'artiste na bi ba indien yana bi monsieur indien c'est-à-dire aujourd'hui dans notre musique tous en indien dans ma musique na soit Congo oui donc ba patron nous ba donc ato yemi ndenge nini kara ato bini ndenge nini azo kara donc azenge très bien mais depuis tout ce temps-là inspiration ya gite pone yeka e komi e bo sali tour na bino ba tu bango bandongo ba tu aux la leader nde inspiration ye te bandeko ba tsenga te na za la leader ezate bon to ya côté wana na zonga na côté ma inspiration ya gite banda kala pona ni inspiration malwa matumbo likaka ezala kwa serra matumbo ça continue toujours ça et puis lelo na bombo to ba monyo ka ba bengo mta théâtre ba di ah mta théâtre ota mta comme comédien mta théâtre bongo na lobi e sobe ninga zawana ah ba to bo sexinga e sobe ninga zawana lianza ninga zawana uzonga mutu lokola masala ngana ni José de Londres masala nga esobe ni ba vie de loin basala donc vie na bango ndenge ba gagner na théâtre wana do ba tu pamba tout ça lo baboko ata muta théâtre wana muta maboke wana oh José de Londres vie ono so ya sali lelo esobe lelo sai patron quand na théâtre wana mais par quel contexte ba le belo parce que tu es chanteur nazoya il faut pas comprendre artiste azanyonso ah oui là tu as raison esoba yemba oui nani video lo yemba lianza yemba nani sai ayemba bomona album sai te siko sai nenga misaka album ne wana yembi nenge soba bandaka ni nazo yemba siko bolo basko ah yo za muta maboke ozo yemba ndeni artiste za nyonso ne na za na apprendre na maman na dessinateur OK na maman na décorateur OK zo ba ndako no bende na otelo couleur voilà donc on va siko tanga na otelo couleur lo bani oh il faut yemba kati oloba bongo nasala ba casquette belé très bien donc ngani naza na ko sala na théâtre ah retourner naza comique oui. Dans les sangs na loba bongo nasala nazo loba to seka bango surtout longo l'émission ngana to solande to seka ah voilà naza bongo eza ndenge na ngana sala moi comédie moi nini mais eza teke muta théâtre très bien ne nazo yemba do siko na bien donc ne na yemba wala siko so be mutazo yemba to video lo mutazo yemba to set and play pone na zoloba o muta théâtre bon to kokai na ba isobe ça va parce que tant na yemba parce que to kokana bana voilà c'est un play na rolinga to tambola to kende molo lentement bob ko ça pas zawa en tout cas le bana bande ko bakangyo ah na mebe Jimmy Boyembe mutnanga yewana Jimmy Boyembe noko Jimmy ça déjà ko en tout cas le bana ba yeli yo OK alors Tosola on va aller tout droit c'est un play oui. Je sais pas si nalbaki est-ce que cette vidéo vraiment ils a réalité ils a yo parce que on a tout ni mutu moko ba yebi abeza vidéo mutu moko na kof menga beza yo mais la vidéo moko ya kala alors ceux qui na conteste ceux qui a yo la vidéo ya kala pourquoi ebimi tout qui na conteste wana merci na sepelmi na ba question soki maintenant comme si soki en français to bani si seulement si c'est toi tu es appelé yoki pourquoi est-ce que ebimi soki to na contexte soki zanga qui na contexte wana ebimi pona nini ah voilà nde yozo kamwa voilà to na soki oui soki zanga ouais nde mutalo biza video zanga miza video ya kala poni kala ngwe bimate OK après ça ba tumbongo po biza te OK siko na bo pesa mbongo
Donc 3 points de suspension. Réponse Nangeza, n'a évité, ce que Zanga, n'a évité pourquoi la mission aussi. Comprends? Voilà. Ce que yo, on a toutes nos questions. C'est que ce que Zanga est zappé. Yo bête. Il y en a le bit, yo le bina boy. Ce que Zanga, mutumo le bagiza ya kala. Pourquoi la mission aussi? La réponse. La bina évité. Est-ce qu'on appelle ça un bon voir pour ça? Ce que Zanga. N'a évité pourquoi la mission? C'est ça ma réponse. Il y en a le but sur quoi? C'est quoi ce que Zangate? C'est que question on a payé ya. Et oui. Merci. Tout est maintenant tout qui dans contexte que ça yo. Dans tout nebi pourquoi bimi yo bi pourquoi bimité. Mais ce que tous sont à moi moké na ba acteur au Tikoleka récemment awa bobeta ina municipal ya Tchangu ya machine moi j'étais là. Si on voit Céline Tolbara qui tire parce qu'il a parlé de tout consort. En quelque sorte, le roi a besoin de ego, contre à rendre guerre à la musique. Il y a une vidéo, on n'a pas bien c'est la réponse que le rôle aux autres qui nous donnent la dire vis-à-vis de Félix Choiseau quoi. C'est pour cela que la vidéo sur internet. Voilà. Donc déjà dans le Lingakutu, il y a une sokité. Soki wana ninga nazo répondre. Tinga na tie soki parce que pour yo na teke zayo pour moi zayo pour zo bo zayo. Ngai ya nazo loba. Ouais. Tu nga question. Ouais. Yana bi soki ngai soki te me ngai na olinga to ke kuna na soki te. Ah wato longa soki. Comprends? Déjà ezanga te za montage. Omoni na minutes oyo na niveau toza na babenga na technologie actuelle. To ali kolo. Ouais. Makambo ko tubiso ba noir dans ton comité mondial azadi. Donc intelligence artificielle peut aller. Voilà. Ngai nazaki surpris. Je me reprends na ba internet bien. OK. Ndeka na kota na ba Play Store mo na koti na nga natala natala mo ba j'ai mo boena na télécharger quoi. OK. Na mon application mo na kanga kombote. Mondial azolaksa mutu atelemi boye. Azu téléphone là. Na tchebo neti magoti. Na tchebo pa na mo pe mutakala no news. Mais là c'est bilamba. On a tiblamba. Donné na okitabo na longo longi na yo ba elongo le chemi na na so pena magomo ne wala tika so rouge. Zon parle. Zali. Comprendre? Natali pena ngabi boyene sindeni. Déjà soki ba ozo mungongo ya mutu. Déjà soki ba ozo ba sozi bazalaka. Ouais. Comprendre? Ngana za ko s'attendre na tout. Moi la guerre on a za nango s'il faut le dire tout droit. Guerre on a dans la vie wana. Nazo s'attendre na tout et puis nako s'attendre ka na tout. Est-ce qu'il y a pas ébi boza ba guerre na? Ayi baté. Ayi bi bo, ayi bi. Oza wana question ni autour na minimiser question te ba. Toujours sur là. Toujours sur là. Non, supporter nga. Nenga pena supporter. Tout ça là ka todo ba. Mago wana ni ngoko. Tolo ba. Tenez-moi respect ba otap ce que ils armes là on quand même ndenga na respecter il faut respecter. Je vous respecte beaucoup Yebi. Attaque to émission te, attaque sur le ngul ba caméra yo ni to kenda. Alors bien dans sens que wana question ni autour na c'est-à-dire au Yebi que tout ça la guerre. Au Yebi ma ramener autour le bas tout à l'heure que ozaki na concert na ya stade municipal les 12 passé août. Vous comprenez? Ozalaki yo je passe pas yo yaki ka air concert baniso ba 22 bando filmer te ozaki depuis mo na ozaki na onte. Oui. Vous comprenez? Ba yo otika pe obenga ngate ba bengi na que journaliste na benga mango kuto za. Ta Nathalie air zaki ba midi. Oui. Au moins qui est nini insrimé comment qui est insrimé tout comme ça qui direct tout consort ça dit déjà guerre et bandagi déjà guerre c'est bandagi déjà c'est moi pour ton information moi j'habite Matete na yebi ko bizana na bi Matete na obima pe Matete j'attends des menaces on a physique on a zozela j'ai des audios yo moni on aura pas gané to passo la game mutu et a munke to ka total oboko za na Matete to yeba yo au côté la bino ngaza mona masina et quoi empêcher ngate na vana Matete na vana tozana Kasavu na espace les corneilles ta la cadre na ko luena ngape ndako muka na sima les corneilles mais na habiter na vana Matete opena mubuto za oloba oya zomban ka bino boya lobi bo mona ba na zokia na loboko
nazolo bango déjà parce que j'ai des audios ba avocat nga habité ko panzango na onté ya ba menace wana yo komona to ko boma yo saka na vie mdatini biso usalo boye nazana ngo zoban na mettre avocat na ye ba to be ba na mettre avocat pour ton information comment yo bengi c'est den kutu na normal ba benga na WhatsApp po nini audio tikalate ya bien na normal et puis ka ba téléphone ngone et comment rester ma enregistrement notre émission na lobango et je l'ai dit maintenant donc ce bon moninga na zoki na pasuki boy ba déjà que na menace na vie wana et ba avocat na ba ozela ata moi critique ça parce que j'ai des audios où ya batunaye bazo citer comme on a yé na kata ba audio na ke yem datini bango très bien ngana omona alo ba on a TV c'est Nzela Muke. Je vous en prie. Ah, tout ça, pendant que tu es bien malé, malé, mais si maman. Non, on a tous appelé émission Maurice à la Tamuke, mais pas besoin de message, Mbaramoko. Merci. Bah, Michel Balongo n'a pas orchestré belé. Et bah, Michel Balongo, bah, Zongi, également, il y a pour Longo Zonga. Tout le monde a bah, analysé que Zongi, bah, insulte, tout le consulté, musique à Roné Tambola, depuis la nuit de temps. Mais qu'est-ce que ça porte actuellement la musique à Congo? Et puis pourquoi Marambo est comme Libino, de part et d'autre? Pourquoi beaucoup na moment pourquoi beaucoup na va bon ngai ngana sa na ngelo côté to la na pe makamde ezali ouais na sa ba premier journaliste oyo ba lukanga to sala ba émission poto koma awa so ina otanga beta msu ngana yo o ba 4e 5e émission de salut 6e vous comprenez et silité ouais ça continue bientôt Sili côté arrive voilà. Et puis voilà donc ce qui est sûr on ngana zo ba na motema ezani parce que j'ai déclaré tout haut que j'ai été enfermé spirituellement dans les noirs. Yango eboti makambo oyo. Muto ko comprendre makambo oyo, ozana misu ya kati. Ba prophète so bazola nanga ba passer so ba consulter nzambe na bango. Ba consulter nga les vieux oyo azosala makambo oyo surtout bazana suite. Vous comprenez? Ba marabout, ba nganga, ba tunyoso to benga mystique tout ça. Ceux qui vont consulter ma bango, va comprendre que je suis dans les vrais. Voilà. Vous comprenez? Naza na attaque moro spirituelle. Oh yakati ba kokingati. Ne nazo bana Jésus-Christ m'a délivré parce que mago naza quand même musicien à écouter, naza quand même musicien à l'éloter. Voilà. Vous comprenez? Bo soka ba image nanga yakala. Ba clip ya ba Milo na baye. Bo so ba image wana. Ezaki ya ba nini ba 2004 2003 voilà. Est-ce que ba bainga na laps ka ya un mois et demi oyo kombo na ngam suko eza na vague na mokili mobimba to le baguette tout concours de ce qui aime Dieu. Ben oui, tout à fait. Oza moto sambela ka moni nzambe soka bimisa kangoli oza ba attaque moko boye ça et là na émission na ba attaque ba poisson. Moi j'ai raté 18 accidents. Alors bien on a émission dans les longs 18 accidents na reine na ngani surtout et pas viwana. Est-ce que yo est bien moi? Oh comment j'ai raté des poisons. Est-ce que yo est bien moi? Oh, nga sambelaka. Comprenez? Oui bien moté. Na va prendre bateau bazola na biso. Je suis très sérieux. Comprenez? Donc souci elle vient d'aini ngana kufa. Oh, na kenayo. Na otanga kombo ya mututé. Donc bi souci à vie ngana kufa. Tu parles de quel contexte? Tu vas comprendre les moments perso kende. Mais la lobby na otanga kombo ya mututé intellectuel. Mais oui, mon frère, écoutez. Mais par rapport à la vidéo. Voilà. Et ça la vidéo après vidéo est-ce que tu as la vidéo? Non, tu as la vidéo mais tu as le thème majeur parce qu'il y a le lobby. Peu importe. Il y a un lobby tu entre guillemets vidéo wana ngana biki ngati. Et ça ba montage ba sali et c'est vrai ça bongo. Vague nanga otoloba. Ouais. Kaka po obetaki nini yango makambo ozo monter ça la suite. Oui. Yango nazo annoncer ba ke lobby so bomoni ngana zoki. Boy ba ke guerre za bongo. Zo va tona bukani boy ba ke guerre za bongo. Siko na mo mkuso yepo se pena guerre, on se pena na makambo. Non, ngana sali guerre te. Nazo loba atu, ngana sali guerre te. E banda ki nini? Bana wana bozo mona wana. Bazana ba wana ba nzembo te. Wana soka biso nyonso na kata mouvement. To garda vie na biso. E banda bongo. Oh, soka zaki pena vie na biso ba petit na ye. Akoko panza biso bongo te, eza papati. Alors que le na TV olo bana nga ko bazana ba mayele te oyo papa ndeni to ke malé OK et banda ki wana et choquer tout le monde
Jos dit na koka soki wana te alongwa. Jos dit na alongwa pona wana. So vous évitez comment faire koloba boy. Na on est sur ça là. Alors que ça so boy na média. Aleka et pas papi mboma confrère na yo. Aleka et pas ba Frank Stema confrère na yo. Et ma émission mususu a confirmé que biso loroté. Zomona. Toleki wana. Ngai nazaki na idée te okité okese wana parce que je défendais. Et ça, audio au so yo habité au ebimi siko. Na on a déjà. Voilà. Voilà. Il y a musicien tant na loba ki na batuke. Et ça ka ngai te mutu na otonga vie soit disant na otonga. Biso nyonso. Boyo ki wana ba chef d'orchestre ya orchestre wana. Voilà. Ba drummer orchestre wana, ba guitariste, ba chanteur mususu. Mais en quelque sorte audio kala, audio na ngi déjà audio kala va avec ta concert. Er no sara concert ba nende ba million de bosali ba janga. Te yoka mako to solo la. Tango ba audio na ngebi maki zaki audio ni avant concert. Oui, avant concert. Kasi zaki kana ba groupe ngana loba ina bino jake. Ba tindiki kayanga. Ba bombi mususu. Ba bombi mususu. Non ba bomoti. Ouais. Parce que ngana salaka na ngote. Pourquoi? Parce que ba dissoudre groupe. Ngaza ikidiba ba bengi nga ko benga ke ayozo no ngambe lo ngate ele kate nini ba longo bino l'orchestre. Ah pourquoi? Opona ba audio ndenge to solo laka via siliki alongoli yo ngoli jesaka alongoli milimo. Ah via ko sala soki ko longa za lo bana ba TV. Soki ko longola. Fa longola biso nyonso parce que biso nyonso to lobaka yango siko bimi na retard. Déjà qui avant stade ba mission ba ke biso to beta stade. Mais ba bomba ga ngonde siko. Ba bombi. So bana nga bimi siko bo. Na yebite. Bamo ba musicien qui tira. Ba musicien bango moko kuna. Ngana yebite. L'intérêt ni sur ba musicien. Na yebite wana sumkolo yamba bango tuna bango. Merci beaucoup. C'est un token sur parenthèse. Alors, toi qui malé naza mambé fait nous qui m'a mango ba ndeba ebela faut que tu la même professionnel. To zonga na vidéo pour to si ça mamba vidéo to ki na mambo ya. Na ko ipari bozana ni le 9 na acheter mba tout console. Donc na soka je pense na ba 10 minutes sur na bob au signal nga pour na ministre parce que je me gérer émission. Voilà 5 minutes. Merci tout ça les photos si ça kaka. Alors ce qui est vidéo les ayote ba biso pour na ko saler image na yo. Alors tant yo moni vidéo na ba to ba moni yango. Ni n'étiquette na mito bato. Bon toloba boy apprendre yo à laisser. Et puis bato c'est la réaction nga. Ouais. C'est ça. Na lo bango bien so ezaki nga. On n'a rien pas na bino na fukami. Bolimbi sanga. Pour na ça on va passer. Mais le boy ezangati. Faut-il na fukami. Faut-il na senga pardon. Na mona ngo na yebati. O nga na yebi technologie za likolo. Il y a des sosis. Viens on est mourazawana. Et là batumsu ba benga kutu. Ah yé pas zela ngabi oh ça sert à rien. Ah ya yé pas zela. Zo ba. Yé pas zela. Pona lo ba ah yaza na batu oya yi. Ngapi na zana ba oya nga. Zo ba. Na oze la menace na matete. Na po ngopeli ici na yo net na matete. Na matete. Yo kasi pena ba menacer set and play. Et les gani mwana. Yana bato te ba côté là. Malgré na zana matete. Comprenez? Donc et ça la bon côté moni. Donc pour cette vidéo je l'ai dit et na continuer au lobango que c'est pas moi et ça makam oyo ba sali ndengo wana pour me salir. Très bien. Set and play et ça yoté mais il y a une quand même ba indice et ça na vidéo que ça prouve que c'est un peu débat que balo ba que aux arana libandi. Bon en réalité quand tu as monté na habité mutamona bazara na mais atumso babige non tolo wana en réalité ça c'est une play na bige mutumo tu confirmer que je n'ai pas kotanga comment mutu parce que malgré moi charnement et Jimbo Yembe babige za vidéo na yo yakala mais ebimi na conteste on a le bel parce que mko bozana ba polémique ba guerre yo tiré koto via tirer ba ne ba tirer ya moni ebimi bongo. Quelle est votre réaction? Bazolo ba awa. Soki nazalaki eloroté mais ba lobela eloroté le roi naza quelque chose il faut pas me mayango bongo vous comprenez si nazalaki eloroté mais ba ba lobela té mais yé moko ta beta kara azolanda parce que na bimi na kati ya libulu na bimi na kati ya prison eloko eso yango wana makamu nyonso bato ba olanda wana bato nyonso ba koko sala yango wana té et donc ça là y est passé pour na bimi na kati ya prison na bien yo kanga ye mutu mo ba salela yo mutu ngaza sauter on ça elo souhaité est-ce qu'on s'appelle voilà Bob Kokisa il y a quatre to mo cette émission alors aux éducateurs de masse
souvent ils ont des leaders d'opinion dans le bibliothèque, mais la plupart des artistes ils ont la définition de leader d'opinion. Vous avez pour transmettre des messages surtout à la population parce que vous allez mourir la population va mourir na bino. Alors ceux qui ont ça conseil moi en tant qu'artiste du côté vie privée ça arrive aussi que comme appelle mon soso ba bloka boyebe que yebe zayote okolo ba ndetini. Bon ce que ça conseille à repérer ça vie privée à bino artiste vie privée à mon tour ça vie privée à mon tour et là on a oloba bon ça le rôle fan ou ngamour artiste na zana kati et là on a oloba que et ça artiste il faut s'attendre à tout sauf rien. OK. Surtout quand on veut émerger, tu vois, il faut s'attendre à tout sauf rien. Okay, voilà. Ce qui n'a pas bien bien. Na saka na banda kala. Ni mutu wana lobi. Ezanga, eza yeme, eza vidéo ya kala. Kala ngwe bima ite pona ni. Bato ba bimisi bazaki na mutu bimisi ite pona pour céder na zaki lokote. To ba bimisi ngo sikoyo parce céder ni boye. Donc en réalité céder na zolo baké. Voilà, eza yité. Basali ba biloko wana montage pour na bakitsanga. Et c'est possible n'est-ce pas? Na technologie toza ngo lelo basala on est sur la bricole sala sur moto. Très bien. Donc tout le baké au kufaki na opé du côté actualité parce que quand de betagi municipal na bino nie bato même obenga au porte-parole ya cultura on est au saba analyse na stade ya Oise quoi mais en même temps au botin ya bino mo na studio le boza constater focus au travail dans studio mais on met au saba analyse par rapport à ma stade ya cultura Oise quoi. Bon, peu importe c'est pas grave mais en réalité tout baké Oise quoi pe alors qu'on a moi pour moi propulsion parce que donc sur l'actualité te nga kufidi on le sait qui là c'est rapport à malukuta nga la kufidi mago ah yesu yemo aloba boye so ba koselo makambo réaction liboso eza koseka là on se kapya lukuta bokanginga pena mamne mo aloba donc yemo aloba makambo wana so ba koselo makambo réaction moto eza koseka c'est quand le cas tant nga na lobaki na ye que nga lobi na nga na sali na za mabe basumé so basili koti bona boy eza maka solo voilà ya silika ipwani asilika bakasi oh bona boy yango tis kwa zo silika akomo luka batu ba créer ba makambu ba kitanga eza ka batanda kwa zo silika yesu poza maka solo voilà ya lobi soki ba koselo maka réaction bosé za c'est kaka lokola nga nazalo ba makambo wana so bona ngiya lukuta ifala seka lokola silika ka lekiti na ba TV abinisi ba muscle akomotinda ba finga nga baloba boeti ekomi na makambo yo parce que ya makambo ya solo nga lobaki donc osko ya sali ya nga nazo seka parce que ya mama lukuta ya wana zolo ba boye c'est des play ali moi kiti naza sikoyo artificiel na kata studio je travaille donc arrache-pied. Je travaille trop dur. Générique silicoti, tout ça est déjà première partie. OK. Deuxième partie photo sala. To koma ki directeur nanga MK Ponoa Bakisi là. Place auto que no sala, on est à place mo ya mboka. Il faut qu'on même lettre que to ni to sala bo ndenge za la donc permission. OK. Toujours c'est la ménage, je crois ba va répondre à biso un des 4 matins. Donc si ba répondre à biso je crois fin de semaine. To retourner place on a photo to si ça se au générique. Merci beaucoup. Donc c'est le play. Information eza ngana vandaki te toni te za bino botuna kinga tala ko to vient na botuna after concert ya ngana expliquer ki bino parce que na bibo te la ligne ma monate question émission ça te pour na respect na bino na répondre ka bino mo bo memiso ça va pas batou ba bino mo porte merci pour cette émission Zambo de cette émission en tout cas na okai bo sala bo na programme le 9 septembre sur na Chetemba pour na dîner point de presse il y a est-ce officiel ou bien pas c'est officialité donc il paraît voilà producteur mo boyaki abenga bureau nanga bureau ba yedisakinga il paraît tengana ko Gauthier mascotte nga ba na ko Gauthier mascotte on a yambaki prion solo alobaki ke bozana maboka Gauthier mascotte voilà Gauthier mascotte donc voilà ba solo libienté a solo libienté na bureau il fallait que na mo bongo donc les 9 wana exacté pour l'information boy na milio pour bas producteur tout ça les clause na biso ke boye et ça bien ça un avantage nanga et ça bien avantage on signe les papiers suko bosoli ndeni bosuki ndeni d'ailleurs on a dit que to soli bien té nangu to soli pété déjà officialité déjà officialité na on peut to soli bien té donc na mukuse les 9 wana exacté merci beaucoup
Et ça va me rapidement. Ça play, j'ai salué Jonathan Sinani, j'ai salué MK Pono Mbakisila, j'ai salué Jonathan Kiakou, j'ai salué tous les Jimmy Boyembe. Jimmy Boyembe, j'ai salué Bob Kokissa. Bob Kokissa, j'ai salué Basile. Donc Batoune surtout dans la play. Voilà. Donc on a passé information. C'est Nini Silikoti. Voilà. Très bientôt dans les bacs, c'est un play Yeyo, la voix qui caresse. Donc Bozoba Info, Bozoba Kambo, mon pépé, et Ningalaka, et Ninsaranzete. Mais au cas mon pépé, Ninsinzete Lelo. Il y a un peu quand Ninsan pépé, et Ninsanzete lobby. Oui, il y a un lobby, et ça me pépé monsieur Yoya. Donc mon pépé Lelo, et Ninsinzete. Oui, Ninsanzete lobby, et ça me pépé monsieur. Très bien. Donc voilà. Donc il y a un featuring à Suzuki. Featuring est belé mais na annoncé nanté. Annoncé nanté. Featuring est belé. Très bien. Mais surtout na grand chanteur. Grand chanteur. Suzuki pas un grand chanteur. Le Zoub 4x4. Dimasha Maika Naleli Yolokola Nazokachwa Nimaka Maika. Grand chanteur. Grand chanteur du monde entier. Devisio. Merci beaucoup, Sadel Blay. Comment t'as nos plus frères? 243 voilà. 99 99 032 66. Voilà. Plus 243 99 99 032 66. N'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à me parler. Au Nusokori au Loba. Loba, il va bienvenue. Voilà. Et puis on va en parler de tout, voilà. sauf des Merci à tout le monde. Bazangé Belé, Dodon Swadi, Joli Kiala, Youssouf Mbala, je salue Picho Aguatar en Afrique du Sud, je salue Johnny Aimpi, je salue Willy Mamona et tout le monde Oyo Balingara Set and Play. Voilà. En tout cas, vous hésitez tout bien à tout développer. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cette émission. Là, c'était Set and Play Orana. Donc, je pense c'est avec lui. De les points sur le Z. Et puis, par rapport à la vidéo, c'est qu'il est. Donc, il s'allume pas, mais je pense que beaucoup d'artistes à s'exprimer. Dans 5 ans, émission à 4-4, on doit réviser Bandela à 0. Merci à Bob Cox à la prise de vie, dans le montage. Merci à la réalisation, Yannick Your à produire le visé. Merci à l'assistance, à Madame Grace Boma. Merci à Madame Gilly. Partenaire officiel émission Gilly Castello, moi ça monte ma moto depuis London. Merci à Sam Kunku, merci à Monsieur Debrino, Monsieur Libandi, Debrino original, Tata Libandi. Puis merci à Maître Jérôme Bolemba, Maître avocat, conseiller manager. Souvent, il y a le bac quand on est beau, mais quand on est jaloux, on les restera toute la vie jaloux. Choix était autant à foutre. Et puis merci à Bissou Père, Diebo, les grands parents, Joli Zola. Et puis un gros merci à Laetitia Gibala qui balachou. Merci à Bandeko, les Corneilles, na commune à Kassavou, à Béni Banalia, Pestoliaka, to Melarame à boisson sans alcool. Mais si on loue espace, de recoach à Massangana pour la fête anniversaire, pour la collation, pour la moi petite réception. Mais il y a un moment espace, Massangako t'a raté parce qu'un colo appelé ma papa nsa, assistant nsa, merci. Maman nana, merci. Fais Amaya, Nifafaka Senda, Corneille, les gens pour la bine, les gens pour s'occuper ma bêta tout, vous n'avez jamais dessiné. Vous voyez la maquine, on a pas vacances. Vous bêta tout, na commune à Kassavou, na veni Banalia, na coin. Et espace les Corneilles à merci à Oscar Boukassa. Allez, tout le monde comme sous que Dieu nous aide, on est ensemble. Allez, au revoir. Des bandes à London TV avec des Bruno original.